Visé, mais bon, on n'a pas si millions. Lundi, là, à TikTok, moi, garçon, moi, bah, fille, bazalaka, na faux date, bah, kenda wapi. Les gens m'ont faux date, ça soute, parce que biso nyoto tout monsieur comme un cabou. So, mon ipena fille, a suivi, mais avant de boti, c'est qu'il y a mon caïbi de pourquoi il casse le quoi. Ma maman les a soute, faux date, bah, faux date, ça soute, que des coups fait 4 heures. Donc, oya kamba, parce qu'il me parle comme un mois, 2 jours, 3 jours, tu vois. Avant, tu vois, ngai na fona lia. Olé lo ma bête. Ah oui, kasi yo peut olé, yo peut olé lo ma bête. Obi. Kasi ba o ba ya le tia rapide wana. C'est faux. Est-ce qu'on peut faire ça rapide? Et ça rapide ndeni. To panzani, so que simbité muta tali sinzela na e. 21e siècle do bon ba tout ba fongo misu. Et ça basi les amis bal, tout comme éveillé. Donc on mona muta zo ya pa na foyer ba mutu azo ya na objectif nini. Ngape funa sala e boye, pourtant ya rozo akei to silani ka mbala moko. Ah, d'abord mo d'abord mo comprendre ngo. Pourquoi to sa ndeni? Yo yaki na vie na nga pour mona ra nzoto na ngo kende. Oh, mais bino pe de fo boya pa biso mona pe boluki sexe pour bokende. Et ça, la biso peut passer. Il y a intérêt dans les araignées, mais pas mon balai. Chaka en général. Non, chaka en général. Autant chaka nga te. Tout en général. Et il m'a le roi ngate. Pardon. C'est quoi ya? C'est ya. Au moins faire combien de temps s'il faut conseiller. Faut conseiller. So do linga sika ba msuba ça pour ba 1 mois ba 2 mois neza sauter si la 4 heures. Mbale bele ba ya ka minta msu pour na sexe. Oh, et bo so ya pour na kabelo mbo. Na Congo le 21e siècle ya sate. Est-ce que linga mbongo to linga sexe? Mbongo. Na mbongo na sexe yo lingani. Te na ba no na yo après na biso. Te to chabi na bi chabiso. Ah okoka ngote. Chabiso basi. Biso basi to linga nini? Moi si azambongo. Ils ont un slogan mo bo fi mo ayebisa nga. Eh, 21e siècle. Na biso mi balé mutaliaka mingi eza mwasi parce que biso toliaka mbongo tokenda nango mais bino bokenda na sexe te yobi ke chokanga makasi moi ça ko sala ta 2 ans ta 3 ans ana mobali ta vanda mais yo mobali okoka te na ebisio ti oh na ebisio mama auto papa watika mwane awa na Kishasa so mwana nozaka dana 25 ans aoza pa longola da deuxième na kosi Batu bayate, obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin d'Éden. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À bon salibinoté. A Tchelibinope promotion angolais à Pamba. Maison Given. Balingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Yateo Zambrota, Congo Sing officiel plus télévision, vous souhaite la bienvenue à nos abonnés, vous qui nous suivez de partout, vraiment, abonnez-vous massivement. C'est une manière de nous soutenir, pour soutenir Congo Sing. Souhaitez dans les alliés, si tout comme un mois prochain, tout comme un adika, montre-moi vraiment que Bolinga Abisso, Cédric de Tokyo, le dollar bivore, je te salue affectueusement. Bassignon, au Botan Abisso. Les lots partout dans le monde, diaspora, au Bota Rabisso, on a moni directement, Mère Rabisso, toujours, depuis Londres. Donc, on a Mère Nanga, Mère Naye, Mère Nabisso, tout. Vraiment. Mère Zanga, Nanenga bien, Nanenga fauté, Nanenga mabete, Mère Nanga Moko, Yé Nabinga qui toujours, Mère Nabisso Tchala. Toi-même, tu sais, Mikolo, on a prénom na hote. Na linga na bingo wa chala. Na tika batu hermon na suspense sur batu na jansi. Elle est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Aujourd'hui, on va pas trop parler de la musique, mais on va parler de réalité du monde, surtout dans le couple, dans nos couples à nous, dans vos couples. Ma question est celle-ci. Pourquoi l'homme, quand il vient vers la femme, peut-être après 3 jours, si la femme l'accepte,
Pourquoi ils demandent directement le sexe? Est-ce que c'est une manière de se faire plaisir à lui, l'homme, ou c'est une manière de montrer à la femme qu'il a cet amour, cette affection? Est-ce que c'est une manière aussi de profiter de la femme? Ou bien de jouer avec la femme? Je crois que c'est un talk show. Je ne serai pas seul, donc ma concert elle est là, on va essayer d'en parler. To soit na tête au bundate, mais to lobaka la vérité. Ce qui est bien pour les hommes et au yebana. Ce qui est bien pour les femmes et au yebana. Ce qui est bien pour les lesbiennes, na ba PD, c'est un problème. Donc ba PD na pe si binombote, ba lesbiennes na pe si binombote. Tous ensemble, je crois bolanda biso. On va léser personne. Je crois, restez scotché, connecté sur cette émission. Pichu Mansia, bon anniversaire à toi. Toi-même, tu sais, Yannick Bongondo 4 fois, Mobali 4 fois. Naïbi qui vous a marié, mais question à kaka. Est-ce que ton Mobali est lingaka moi si? Pourquoi après 3 jours, Alukaka manigancé, Aluka sexe? Ils ont un tatouage à bongo. Mais on a une limite que tout ça là bongo pour nous le sexe. Parfois ils ont un bassin de pemba bandaka. Parce que les lopes bassi komara yo yaki na vie nanga pour mon ara nzoto nango kende. Oh mais bino pe de fois boya pas biso mon appel boloki sexe pour bokende. Et ça la biso pe passer. Pourquoi bino ka rezara sur les bongo bolinga bolo balanga joana. Je crois nous partager à vie au ngamoroté. On va partager avec cette grande dame, la charmante, que j'aime beaucoup, que je salue. Les lois l'ingéka la talukwa anga, aza peme, pour tout bimara loi couple. Les a fait coupleté, les a couple à plateau. Et les bandaté pour yépé. Maman la lobby mon nom. Vraiment bonjour, la partenaire sont vraiment voilà d'abisso vraiment. Bonjour Nayo, merci. Donc Marambolobi, vous avez raison. Tout qu'on se propose en a raison. Vas-y, hein. Tout solo lango siko to yeba, yo na no moisi. Avant tout le belano batu. Yo intérêt na ezarani n'est pas mobali. Surtout mobali ou azo approcher aya vers you. Pensez na elle bosser à la rani. Pensez na elle bosser pas mobali. Tout lingane, soit lingenga to lingani et puis tout continuer chemin ensemble. Mais les amis ba les bébés ba yaka ya yeta mususu na idée wala te yeta mususu na objectif na imoko asala ka loko o yakana ki et puis yakina ye objectif nini o bino bolo barami ba li bazala nango po basala po bakende zarani objectif ba les bébés ba yaka minta mususu pona sexe oh e boso ya rapona kabelo mbo eza baza sumingi bazate na Congo et le 21e siècle bazate et te so ba contredire ngai mais bazate ba la biso diaspora ita la biso libande za la raté Libanda, bon Libanda na yebité mais na lobane atolo ba par rapport à Congo. Exacté. Siko yo olinga mobali. To solo la poto e DP bande kona biso mususu. Siko Ti chaka en général. Autant mo chaka nga ité to en général. E manga lo ngate. To chaka en général biso basi to linga nini. Bino basi bolinga nini. Est-ce que linga mongo to linga sexe? Bongo. Na mongo na sexe yo linga nini. So biso basi to lingani te na bano na yo après na biso te to tshab nga obi tshab biso akoka ngote tshab biso basi to lingani comme ça to évoluer bino basi bolingani na bandeko ba otala biso basi na mbongo na sexe bolingani o tsheka mbongo na sexe okina maramuso te na monisi bon basi plus balingani mbongo po mbongo nde yango ba mwasi aza mbongo pour atteindre bas changatani basa nga make-up exemple te tozo kindi biso ce qu'on est à nini tozo kindi bino yo mbongo vas-y le bana ya poser la question c'est rien à répondre te tozo solo la te yo mo reposer nga pe na reposer ça voilà kaisa bongo ndeko lobi wala ce que ngi na répondre par rapport à biso basi nyonso eza mbongo premièrement ils ont bon je sais pas ils appellent la fille mususu abota manaya kuta na bomengo et tout aller pour ça bon te aller pour ça sexe là ça autre chose mais la plupart ba filles car le baron ka ba faut peur ça doit rouler vie na mbongo plus par rapport à sexe mbongo liboso bolingo na sima non opposer la question à yo le binanga boyo le binanga ina mbongo na sexe linga mi na ba fille ebele ba préférer mbongo
La majorité. La majorité va préférer un bon. Pourquoi pas va préférer le sexe, mais va préférer un bon? Sexe est un bon. Oui, et que bon, et que nango. Sexe il faut somban. Sexe. Au somban deni. Kasi t'es bon côté. T'es bon côté. Yo le binanga sexe nani, on a le big on va préférer plus mbongo, mais sexe paya quoi et ça on a bolingo paya accompagner parce que to cha non sexe il bosoté. Sexe ya na on a sima. Mais plus mi bali ko ba ko mo linga ndé mingi sexe par rapport ya vraiment. Ba si mi kolo balinga sexe. Té tout ça par rapport à mi bali. Ba si balinga na ba on peut, mais plus ne mi bali. Suzu sora yeka na objectif na mo. Rien na limité. Ngande mi na ngana. Non, il besoin en solo, j'en sais. Ah oui. Donc mibali na yongo bala mutu na biso mibali za sexe pour et pas moi aussi. Première la plupart na lobité ke ba mbino nyos to boza bon la bi la plupart et objectif na bango za parce que omoni eloko ane sala ma bon zandeni. Tu vois na kala parce que le 21e siècle le dormant ba tout ba fongo misu ezala basi za mibali tout comme éveillé. Donc on mona mutu zo pas na foyer ba mutu zo na objectif nini. Ah mutu ayeta musu asala ka ba pas si manzela kinde. Bon ngabe funa sala e boye pourtant on ya rozwa ke to silani ka mbala moko. Ah da bien mo d'abord mo comprendre ngo ko to sa ndeni. Siko to sa ndeni. Siko c'est qu'il faut besoin nini oh bino faut besoin. To sala ndenge nini parce que mibali ba koma ba raisonnement mo ya mabe. Donc ayeka pas azuka o ya linga ka siminzela ke. Siko ngapa vana peso funa liet. Na lena no après aux yeux so yo kendo keno so pour otika to continuer chemin. Ils ont un slogan mo bofi mo ayebisa nga. Eh, au 21e siècle. Na biso mibale. Mutaliara mingi et moi si. Parce que biso to liara mbongo to kenda nango. Mais bino bo kenda na sexte. Ubi ke chokanga makasi. Mobala kenda na sexte. Yango moni tikala pas moi si. Mais moi ça kenda na mbongo. Ah, ubi bino ne bo mo memela makamba ngo choka. Makamune komande mabe. J'en sais ba fille belé le bazo ba déception. À le bandiza mobile na tango pasi. On va aller peine l'autre côté. Moi azo soutenir hier son belé t-shirt moi nini moi parfait. T'es tout solo là. Bino vous ara so somela. Vous ara bo somela ora mi balé. To 3 et comme le roi neti au sommet mutu lola. OK na yo parce que et après ba garçon so linga ne ba ne l'autre na msalate. Mais yo tam susu na ba tan wana za moi position te kaka tam so sala et tout ozo soutenir et ça te que to lobela parce que ça là ma ba fille belé ba aider mi bali ba décevoir bango. Mais biso mi bali to eda ba c'est wana za nga lobela no côté ba fille yo ya na mpandi na bi. Tenga pe no ya na ngama eza mo mpandi te to solo là parce que mon nga boy nga pa analyse na salle na monet ngo kende trop Sandrine nga pe sa siko trop penchante et pas bassi. Ya nga pe fona tenga nga pe na tenga maté parce que biso pe to sala pas na bino il est que belé Sandrine. Hein? Ça lui bien énergie au biso to bimisaka. Ouais, c'est normal, ça loi naturelle, ça m'a bongo fait ça mais mais si comme on imagine bino, mais yo so bimisa, ya bino ya lo rebelle. Té ya biso ça au moni et lo mono e ça ba. Comme ni nga bona mokili. Ata bino baba si bo ata biso to uzana biso. Non. Mais oui to vivre, mais bino bo kokate. Nandeni. Yo bien moté. Sandrine. Tiga. Au moni moi ça. Baba si ota la biso. Si, moni moi. Na ba noko. Moi ça ko sala ta 2 ans, ta 3 ans, ah mo bali ta vendre. Mais yo mo balo kokate. Na ebisio. Na ebisio ti. Oh. Na ebisio. Biso bena boy na boy na kokate. Kokate faut luka moi si, mais biso te, biso ko vendre pour 23 ans, 4 ans. Ozela pe to musu mo bali mo boy, ta musu pe nini yo ebika. Oza pe na mo bali to vendre mais biso ba lesbienne ba combien na monde? Ba leki ba PD. Ba l'équipe a pédé. Et yebite ke bino basi ba to go informer ngai. Ba ta la biso ba yebite. Vraiment. Biso to ko sape 10 ans sans kama. Ya omoni rosa to la soka la kopo na biso to melaka to tongaka. Et si jamais. Donc bino ne ba parce que bino ko kokate bino ba bata ba soif bino ba bata ba. Pas la bino ba mbali parce que ba tout ba na ba yebi ke mo balle supportera vraiment té. Et surtout soit comme il peut un point wana donc moi ça a des catastrophes. Par rapport à biso par rapport à biso de te ba ko supporter que ate yendenge ni kangi koto mi bali ba ko ka kinuma ya basna mi bali ne na monde mi bali vous en ba vitrine kutu bo luka biso rotu la paix to luka bilo to luka ne mbongo bato bazana vitrine na ba luka ko banani ba ya na mbongo za biso ba noko oui kasi on mona ke
bino vous belé beaucoup karaté beaucoup karaté on a faut lukaga na vitrine nous ata moko là par rapport à moi 5 minutes no 6 minutes OK est-ce que biso peut-être me film normal à revendre 3 à 4 pas en balle par rapport à nino o aider mobile et tout dans une bongo aki a boyo alingi film sous biloko on a peu comment craquer ba film tout ba fille est belle ba ko ba lesbienne pour na biloko wana OK déception mo bazu mobile mo bo alinga mingi et daye mais azumbo aki a bali film sous et tout et ça les craquer ça ba fille yo même ba fille ba comment éveiller ba comment éveiller tant yo zo ya pa na nga faut na ba objectif na yo mais avant nga na ye ba on aye dans ye ba on de tant yo yé donc yo yé oya kamba bon parce que mbali ba comment ka le mois 2 jours 3 jours tu vois avant tu vois ngai no fona lia ah oui ngala le yo be ah oui kasi yo be yo ko le lo ma bête et comment bongo yo le ma bête na be le lo ma bête genre si yo le lo ma bête nga be le lo ma bête to panzani so que simbité mutatali sinzela na mais so que simbi Dieu merci to continuer to sali foyer et tout donc to comment bongo par rapport à ma mibali de la réalité on n'a pas mibali tu vois mibali bakuma makamo bienté ya on ngas ko lo bongo par rapport na ngala senga mibali so linginga ko promettre ngelote to kumbela bolingo ah oui to kumbela bolingo ka neto okendeleka bongo OK so que simbi to continuer chemin so que simbi to katanika na nzela o prometanga lo otenga pe na prometanga lo roté mais ça mi bal musu na se en pia ka mon que moi ça sa position a komi bilaka la ba promesse o ebi ko ko sala ngote ça ndongo so pa ba ya te nazo so paté yoka to en même temps to solo là en même temps to aider pe bandeko pe ba otala biso to édifier to pe ça peut ba sous force tozongela non na sujet na biso oyo na chité vas-y na chité awa bongo tozongela na sujet na biso bino mibali sandrine omta bolingo bino mibali so lingi fasi ko promettre loté tant que mo au moins bilo muso pesa o lingo la tsabiso te dans la tsabiso Sandrine avec notre stratégie. Tu peux savoir la stratégie. Bon, ça va. Tout comme c'est la stratégie, on peut aller aux yeux là, on comprend. So lingi moi si, so ebike. Au moins bilo muso pesa réel comme destin. Ngalo to ko linga na lelo. To sali peta muso 200 300 4 mais quoi DC ça qui te ngano photos ensemble to kabwana. Omoni. Tant mieux to sala bolingo bo to lingani to mo kende ka malembe place il bongo katana et basu e ko de telema so que ça que to continue to que mboka musu to continue ensemble so ça que yo kitanga na continue yo suki wana na continue mais ko promettre ngelo monter parce que promesse bino otana ne tie watana mais promesse c'est une dette vous comprenez tant yo promettre ngote na sia pia kawana dans la zone il au moins t-shirt moi nous lati moi parfait c'est au moins solo et ça lui au moins grand garçon comme yo té au moni Sandrine ba man la diva yo pesco t-shirt on la diva wo so na salara parce que ma fille belle ba salara au sala mais pour moi té kaka nous soit té kaka tu vois oh pour moi oh non la diva au monde ngeza wana nga na ko bala yo nga na zabe so la ke poto na obengisa yo moko bakuna na poto obali na mundele obali na mutu mususu oyebi ke to solo la biso mbali mais non sentir makambo loba eza ba réalité oyo poko ah non to fort hein non t'es to solo papa on a même mutu ba otala yo pele ba t-shirt olinga o répondre indirectement jamais to solo normalement pas boyo ba jamais yo somela no mutu t-shirt te nga somela mba t-shirt te na mte yo somani na somba te yo somani nga na sombelo te o apena o biso vérité nga sombelo te Francis, nga basombela bonga menga sombelo te. Amta keto. Eza question keto te. Koni batimbisa wa avant tonden. C'est le ramambo ndenge kendela ka. On va rentrer sur notre sujet. Je crois les gens en train de suivre parce que c'était une parenthèse oyo to fongoli to kangi. Mais soit c'est Pélicibino, je crois prochainement nous allons continuer parce que ils ont na makambo belé ba réalité belé o ezo koma surtout na ba couple. Ils appellent na ba couple o ezo linga et vivre bien mais ça na ba couple o ezali sur les intérêts lucratifs.
parce que omona moi c'est ça kitoko mobali pe kitoko mobali pa na ba moyen na ye azolinga tia mayele et pas moi si mais omona moi si wana azane muta ba signe belé mais azo gérer kaka pour kaka alande la paix intérêt lucratif koto Sandrine oza moi si ngana mbali bande ko pe ba otala biso baza basi baza pe mibali tozaka na kata sujet na biso mais tozo fongola ba parenthèse ebelé question na ngeza boy na bi ke yo poza ba question belé autour na ngai poza ke ozo linga oyo kano ya ngai mais ngape na ba question belé o na autour na bino basi poza raté na autour na yo parce que yo zo répondre na minute oyo parce que toza na yo ça pe na ba o ba obenga na ba appel za na ba o pe ba komana ba commentaire pourquoi bino basi zalaka soki biso mibali tozo ya vers bino par exemple to draguer bino par exemple te mettre draguer bino kozala ozala mobali tozala mobali te ou peut ça raison mo boko caractère surtout so o apprécier déjà qualité à mobali parce que ça bato mususu mona il na sepelane kanenga lobaka mais bino bo la plus matériel tant on moni ngape na matériel oyo lukaka bozana na makamo na éviter ce comment le roi neti bo créer groupe moro boé ya WhatsApp bozaka bino tout na même langage conséquenté Sandrine na mama solo so yo sala ngo ils avaient prompté Zara son a tout dis-moi maintenant ces derniers temps aux ayomoko to mikolo tu es seul phrase d'amener bosser Zara nazaki na ngana copain mais il a aventurier so le gars bengi aventurier te a voyager qui pour bino niveau bo voyager sarabiso que o amna ke noko na ya voyager te mora a voyager mais to solo la raté mais au monde ozaka na mobali donc yo po benda nga oyo zaki na ngoposa après ce que beaucoup non tu vois le gars que je t'avais dit qu'il avait voyagé ces derniers temps il est en train de me déranger il est déjà à Kin pour ni bossa la biso bo. Bon, premièrement, Jancy. Mais puis on a normalement Francis. Et là, pour me Francis, tu peux sur mon vraiment. Jancy. Francis, Jancy. Non. Et ça, on a bannière soin. Et il y a déjà. Non, ça l'erreur. Non, ça l'erreur. Bon, non, ça l'erreur. Il y a bon. On a vu que Francis a côté trop. Il faut dire la vérité. Jancy. Francis, on a un. Il y a des vierges. Jancy. Tu peux c'est comme mot, Francis. Jancy, donc on a marre, on a deux volets. Premier volet, ça. Au moins, papa, on est dans le bac qui 21e siècle. Le bus, c'est comme un missou. Gars, la vitesse. Et quand c'est. Faut répondre non la question là. Avant, bah, on va répondre. Et comment donc, bus, c'est comme un missou, gars, parce que mi bali beaucoup ma stratégie quand on est dans le bac du bosso, roya boé na objectif non moussou. On a ba fille belé. Bah comment bah on ressent là. So yo draguer ngai na accepter yebe kuna draguer ngai na accepter parce que ebi on t'a fallu pour pas yemo yesu kuta balara na été on to comment ezui to tiki o ezui to tiki o ezui o kangi e boketi na mariage ba fille bebe ko avoir stratégie wala pour le quoi va déception comment roboma batu tout ça tout ça clair tout ça on a eu une réponse tout ça la clair ba fille bebe le quoi va déception comment la roboma batu ba fille de belé balinga ba on sauter yo kasi maman ezaka kala ta muso mobala boyo kanga mnanda kwe ozolele za sous ezala raté parce que ezala sous si la 4h30 au 21e siècle parce que elo ni bomela possible ndenge yo memelanga ndenga pe no kena yo parce que yo to ozoya pa nanga elingo la tete ke yo ndo zala ozangi mwasi ozapela mwa mutu no mozala ne olingo bakisa ngalo kwa to zala ngape to no ya pa no episode ke na mutu na robakisa yo zala wana soki esali ke sika yo zala kuna simbi te o continue nanga ok to continue ensemble ngape kuna soki simbi to continue ensemble so esali ke yo kuna simbi okei ngape koto na zala kote simbi na keiti soki yo lingi nini ngana zala na yo zala na mutu mususu kuna ta opala nge simbi to ke pa mutu la ngana ku faire attention jamais to sa subilo ko to za atanga kala lelo biso soka aboy olingi ngape na lingi donc to zaka aboy ce qui est ça que simbi te continue ne ba film so dans autre ba que non mobali ai biso que non ba na voyager et tout so ba voyager mobali tanga voyager que ngolo ba ni ko ta so da kina matata autre so ba bongisi que mobali yo non ninga bi ma fiancée pa biso non tika o gentil non tika funa na mba na to zane ba na ka to bongo sa ba so libala parce que bon so qui par exemple tant ngolo ba ke otikinga
soso qui déjà ça là qui bon ça là d'un rapport sexuel na mutu que si na c'est mes kangami osani te wana ya magamuzo moi lelo et puis c'est mi pe bon on a pas si lelo lundi là TikTok moi garçon moi bi ba fio bazalaka na faux date ba kenda wapi lelo magamba faux date za sute parce que biso nyoto tout miso koma ka boy so moni pena fille azui zemi avanja boti c'est que yemoko aibi de pourquoi il kasa elo kwana magamba les za sute faux date ba faux date za sute que de kufa 4 heures et kufa 4 heures bino ndo sali biso koma niveau o bino mbali ndo sali ke ba fille ba koma bino pe bo sali ke biso koma na niveau nande ni expliquer non oh biso sali bino koma na niveau nande ni banani ba bandanga mabe et comment moi piquer banani ba bandanga mabe si répondre ngano na question posée banani ba bandanga mabe na makambo ndo to okinde o banani jamais moi je crois pas au moni basi ba maman na biso ba sœur na biso parce que biso na sima ba sœur na biso bazara na idéologie wana ya maman kala essence de temps azala mobali azana temps ya la gauche droite de temps alingi mais la femme doit être toujours soumise biso to zara soumise dans 21e siècle soumise na maramuzu na makambo de soumission na kata ndaku na lobia so soki bikasi wana to zui na ta 40 bande talinga te za avantage na rapona da na nono musapi o comprendre ce qu'on idée ya fille elle ne ba komala OK wana libana to zui na 40 na bike OK na ba musika te libala te za piken OK na ba musika te ngai nde mama na bango OK c'est bon ke no sa bisasa na yo nga za ndako o comprendre mais tant to zaka libanda bo ngai pona libanda te eza ngonde na bino ozala bon na loba te bino ozala bon yo monte ba mariage ana moi standard ma zapi na basi musu libanda so ngam na peksa to yemo ebini ni osala wana eza ngolo ya mibali mbali batondaka tende bato balobaka so na za na kata ndaku na yo oke ozwi susu na libanda na yebi ke ngande mama bino nga leta yebinga ba wana oke na bongo epa ite sa na yo mais surtout ça libanda bo biso sto tourner rond biso sto ça elo moko to yo beti bo ngana beti so ay simbite na kia place e simba alo koti au place où simba rezarande place ezarande place au mobali pena honorer honorer na nini honorer abali yoti te biso no omani biso to koma non na robala te oui to ebike c'est si soineza là parce que na cadre ya ba ki fiançailles ba mibali oyo to basi oyo bakutani ya sika en fait biso to comment na regret bino bon quand ça le roi net biso to comment c'est la bino ba projet moro boto stratégie ezana stratégie te mobali aya vers moi si parce que mobali lingara kuta ba tout oh azolinga ezale pas moi si soko akuti yango te peut-être akoluka ndeni ni ya ko orienter moi si so ngana oloba na part ya mibali pe ezate ke pona okota toko za la contre nga azaka juste na katikati mais na analyse o nga na sala mibali bakoma kolinga makasi koleka basi ya lelo omona pena mobali azali ko se soucier na bolingo wana na souci wana kota la pas sûr na mambo non so masolo tenga ba tunika question yo pas sûr na mambo zo mbala lelo 21e siècle yo ngo comme ça 21e siècle ngoni te parce que c'est la vitesse ya bango ya mibali nde bakoma nango obi bokanga biso nango na nini vitesse mibali ya lelo bazalaka ta mususu mibali ya kala bazalaka aolinga mwasi pendant 6 mois bien une année alandaka fille na boya obi ke bakufa obi ke za sote na ebisio bazate ngala za mwasi no yebisa yo oba toto osaka ta muzo ta moi une semaine moi 3 jours mozo boya atiki na ye o comprend bazalaka lisusu te basila 4 heures dans mibali ozalaki ozala aye lelo 3 jours à 4 heures aye lelo tamuso abengi oyambi ete lobi kuna ye koluka oza te lobi kuna ye otamuso opesi réponse ya mabe bazala su te 3e jour 4e jour oya te obenga yango mpe abenga o te yango bomo ndima mpe na 3e jour bomo ndima mpe mamo na 3e jour to 4e jour kasi yango na yebi sio bazala su te yango siko nalobi ke mibali oyo bazalaka mpenza ke bolingo bazolela mpona mwasi baza su te parce que bokomona makambo ebele biso mpe basi tokomona makambo ebele te eza misala nde tosalaka bokomona makambo ebele na sens nini ta mosusu omoni mobali ntango alingi ta mosusu azoluka fiancé oyo aolinga ahonore par exemple abimisi na famille et tout azala na yo moko te
bon attends sous 5 qui botanda mi wana so wana maman ndeni que c'est par rapport à la réalité maramto monat par rapport à la réalité maramto mon agence siko s'il faut te conseiller bateau ba la biso bateau ba na même dossier même cas bateau pe ba na ba procédure tout processus il y a alinga moi c'est comme ma copine et puis ainsi de suite parce que biso to lobby ba fait oyo eza la terrain est-ce que to rolinga te et ça la mela et continuer ce photo quatre hémorragie on a biso photo pe sa stratégie to couleur oyo et quoi embellir ba couple wana s'il faut vraiment to aider bande on a biso parce que ba la biso eza émission na biso ka li solo to nga to beta ba masolo yo pe so moni oza li solo no moko boye o lingi to lobela yango otanga pe kombote o pe si biso to soli na biso yango siko s'il faut to aider batu ya bongo to pe ça sur le plan positif ndenge nini batu ba po yo de ya ninga bo adam kokoli wa kemba na love o seki ouais même coligno va tembe parce que yo te que mu kokoli ligno va tembe mutu bana bote masoma na bodité pour la mobali moi ça boy ça soma na mobali mutuka na limité vas-y fais ça sur quoi ba stratégie tout le quand on fait ça ba stratégie pour vous permettre la jeune couple ba ndeko bota la biso ba kende pena la logique qui na bon na bo sembo na bo solo mais sexe pesanga te c'est important bo sembo na bo solo jonsi donc premièrement non on a ko loba eza que so za po so luka moi subir mon bali o za nayi sans que ça la ba gauche droite mon bala za te beauté il faut o luka non mutu bala choix na ou bien moi ça choix na parce que l'on peut ça la et ça la ba garçon bien ba fille bolingo plus mikolo comme ya ba intérêt ba bolingo pena calendrier zakata muso lingi mutu mo pona bolingo solo nini ezala vraiment le sous-sauté mi ba vraiment la ba intérêt ça muso otala boy la diva dans la famille bien intérêt que luka moi sur autant muso ba na famille ya pour profiter na sima bango ozo comprendre à profiter na sima famille wana ipa rozo ebika rozo musala rozo nini mais alingi fiola la bolingo solo te tu vois tout comme si biso basi au moins mobali mombo azaba qualité note azaba goût note olandi ka ta muso pasa la esika bien azaba mutu kaza ba mapango azaba mbongo na ye tout mais en sous ebike wa pe na bolingo na ete mais on accepter ka bobala ni et tout na sima nango ku ne komi ba bele simba benda bolingo e simba te o ra moi sa bima libanda bobala bima libanda et ça appelle ligne pas de cause mais vraiment pour na ko aider bandeko na premièrement lo dans senga to la na no paiement na mbongo na nté mais intérêt mon personnel parce que mbongo mutu ka mtaluka ngo boko za pe en couple be bo ça c'est ba idée na bino pe bo zu pe bo évoluer ma cassier par rapport ya bateau bino bo envie o biso to envie ya kawana donc c'est un peu ça nga pour nga faut luka moi si ya guna yo ils aiment bien ça moi ça zala moi ça guna te ba critère ezalite ba critère après ça mbele muso pa linga o nonga mo stanga fazala azala ko la diva ça on va mal ka de na zabo et puis Taylor moi nini mbali musalinga mo sina zala bo mo ko nene azala mo ko minene azala mo nini moi genou luka moi si Lucas ko moi si ya bongo au juillet au tie mpandi wana siko okomi skonde ko te ya ye c'est lo ba comportement na ndenge yo lingaka mama moninga ngalinga mo sazala boye azongisa boye akende boye il faut to sala boye pour to réussir vous comprenez yo go za to kangi maboko c'est la kanga et tout pardon c'est Goya c'est ya au moins faire combien de temps s'il faut conseiller faut conseiller so do linga sika ba msuba sala pour ba 1 mois ba 2 mois neza souté si la 4 heures et comment rabilo ba 3 jours et on a 3 jours ba mozo kwa non est-ce qu'on peut bien voilà moi mi bali est-ce qu'on peut wa dans des bomba di kambo
Tant que le yo parce que ça l'aura tu as vu ce m'balé. C'est quoi tant que le bana bino tant yo lobi. Pourquoi la bino na ngote? Ngano la loba na bongote. Ah yo ba ndeni kasi. Te ngana oye sa yo nde lobi est-ce qu'on peut. Là jusqu'à we mambo et puis singa. Ngana lobi jusqu'au lo ba ndeni na to comme na 3e jour yo lo ba ndeni. Zelangana nuna tuna yo mambo ya est-ce qu'on peut? Est-ce que vous répondez à ndeni so mobala so par exemple Sandrine est-ce qu'on peut? Vous comprenez un peu en moto le bandé. Ils ont des beaux réagissent. Qu'on réagit bon, nous devons la façon de réagir ça. Si nous supportons dans 3 jours national bon, na ça oui. À ça l'est déjà oui. Ah, vous serez au Sandrine. Sandrine, est-ce qu'on peut? Oui. Voilà, ça l'est déjà oui. Nous sommes autant à sentir que na l'été au Canada. Surtout à combien de temps moi 2 semaines mon pour un mois à ajouter. Un mois pour 4 heures. Un mois kufa 4 pour coûter la peine. Pour coûter la peine mon bali penza ta musu bossa 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ah non, le but est-ce qu'on peut? Na habité. Na habité so ba kufa 4 heures. Mais bala bon. Ba kufa 4 heures. Mutu nyoso tanga zo ya, azo lukano a découvrir la mbouchi du fleuve Congo dego ka lekela ka côté nini azo msanga wapi et tout ko yanya so yango wana. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Sur le fil, on a que déjà ça allait déjà, oui, nous sommes moins on a l'été, non. Vous comprenez? Pourquoi non? Surtout, non, par exemple, ça mobile que non, l'été. T'es, même sur la raison, ça est belé, ça santé, ça bien, t'es. Non, je suis pas prête. Voilà. Hier, on m'a embêté. Dans la période. Dans la période, voilà. Dans mon pays, où mais là. Bilo, monsieur, j'ai ramené moi, une gola, c'est l'été. Est-ce qu'on peut, oui? Tu vois, nous comme moi si y a qualité, il y a goût na yo oyo lindako. Bike moi ça n'a pas dans la boya donc ça boya qui ne boya aux yeux tu vois, donc comment t'as laissé ce qu'on vit. Maman mon vie ça boya. Ce qui peut le ba fibe le ba comment la on tout se pendene, so ka comprendre na été. Ah au tiki go luka oyo mususu ba jaka. Maman est-ce qu'on peut? Obi. Kasi ba o ba ya le tia rapide wana. C'est faux, est-ce qu'on peut ça rapide? Et ça rapide ndeni. Donc yozo luka déjà luka ça elo mon bewana. Nyo surtout eza na katiti. Donc ozo aider pour la comportement, o meki petit. Otala soki pena eko sepelisa. Pour même pour moi ta mususu, au moins film au moins na ka normal mais a sepene pena yote. Yo mo mi mono za kitoko mais ya mbala sepene na yote. Alors obligé o tika yo comme toi sepene. Je crois au lobby a expliqué. Mais ils ont une phrase morobo et comment universelle. Au bino basse zalaka, au bimina mobali, peut-être bino peut-être vous comprenez. Ils ont moi si mususu kozala. Ils ont balo baloba, mususu baloba te. Yana moi si mususu bazaki na mobali, bapsali au baraki osala. Est-ce qu'on peut wana? Pour to bengora bon, est-ce qu'on peut? Basali est-ce qu'on peut? Et comme sikoyo na deuxième peut-être étape to lobby to après demain. Peut-être on va appeler les comiques kilos. Peut-être mon bali peut-être après santé qui est-ce qu'on peut on est salamé bien té. On dit que est-ce qu'on peut na bien té na tika na ngai. Pour me bali belé ba boya sous moi cité que to boani ngalo to kabonité et comment va appeler les kiti to ezapété to changer système. Pourquoi binoton les araton bokendara. Bokendara il sera ba to poani que to ipsi mon bali ayi kana vi na ngai po Azwa, est-ce qu'on peut? Toi, ça, là, est-ce qu'on peut? Après, pourquoi vous avez un langage? Que y a un gars qui a donc, il y a un gars qui a oh, ça, est-ce qu'on peut après Kende? Quand c'est pas bien, tu vas sentir la bataille de choses. Et ça rare, après, nous vendons le bolinga, si quand moi, c'est moi, ça bandao. Et ça, il est au moins, ça très rare. Plus, bah, oh, bah, le barabon, on a pas mis balle, tu vas bandara. Parce que nous, ça, là, le quoi, nous, bosenga, mais peut-être, vous avez un lot, c'est lelo mibale belé ba koma po asala choix fois azala na basi 5 bosala rondeni tout ça la rondeni ko na basi 5 bon s'il faut répondre à cette question oyo comparer ce que ba oyo différencier ba comportement bosala en fait oui moi je veux répondre à cette question au moins na répondre aux questions générales eza kaka ngana lo ba penzanga te. Parce que je suis entouré aussi de gens au Namona, que je ne veux pas citer les noms. Ça nous arrive aussi, on a 5 copines. Peut-être on a 5 copines, on a est-ce qu'on peut, et ça ne m'arrête pas mon tout. Mais si quoi, 4 wana,
ozolinga opese oyeba nani oyo to sala na e parcours. Parce que moi si on pesé par rapport à nini ya comportement en fait critérium en fait par rapport à goût. Pour on appelle na 5 basi on a tout ba kitoko. Mais peut-être au monde a yé o mususu na comportement mo ya mabe. O monde na comportement bien mais peut-être au monde a en bonne santé. Peut-être au monde oyo a kitoko en bonne santé. Mais au monde a maloba mabe. Mususu au monde a maloba bien a kitoko alata bien mais bolamba te. Mutu mususu au monde azali kitoko to mabe mais au monde azana mona mo comportement mo boya luzitu mais longi mabe elongi mabe ya mabe te bokolo te mais azali longi mo bo ezala ke elongi mbau mais autant entretenir yango au mona pena ke pour papa maloba samuna mbongo vilain kokoma boga oui donc ce mona akoki pe kokoma bien na mbongo oyo ko miser au mona sko moi c'est bongo aza bokolo pena bokolo te mais azaka ka par rapport que moins aux ans raison pour laquelle raison pour laquelle on peut fier le pas commencer le rabo te zela yo tuni biso ba noko parce que tant longtemps là que la fille au son a misé na ngaka ata moi 200 make-up kututé que moi ba plante pour au monde basi musu ba mesana pour étoile pesa nango bien ala que ça ga lycéenne mais ça ba étoile musu c'est une étoile mais étoile pena bubuka et c'est nga faut ba laver souki ba sala bien au même quand l'entretien on a cheve Jérémy le roi bala 6e ah aux mona ah ba sala entretien souki le roi bon 6e on ça examen entretien souki ou que moi robe bien moi li papa moi ni no tel oh donc ça va nous bien parce que mon a basi a bongo tango entretien bongo salami au mona aibolamba ba kitoko ba danger ba tchaka daba manzaka au mona aibolamba te azorguez alinga l'accès ke yepe mais mona o wana ya luzitu wana au mona pena na 5 wana obia au mona pe un peu wana senga ki apesi yo mais mona yebi na ngope makasite asala yango torote mais yo o wana boya ki un peu wana oya boy profondeur ozomona ce que ton hôtel qui on a qui toko alata bien ala moi un peu peut-être à ça là quelque part maintenant oye na eske andimi pe moye pe boy profondeur dans les bouluman zengele oyo et si la raté est-ce que moi c'est bon on a chona ndaku nanga na olanda oana na olinga na pesa ye forme ce qu'on a le mécanisme nini on a rotika parce que moni biso mibali moi si o luka o tchana ndaku ba la biso siko il faut entretien ezala pas si au mona jeune to tcheka to kita bon jeune déjà je crois jeunesse déjà sous quand ba 77 ans na c'est à 77 ans na yo antipe na muta 30 40 en linga cha moi si o azui na ndaku ou déjà peut-être ben MP on a est-ce qu'un P a joué 50 fois non l'ingote pour non souffrir non kemba pour au jouir nini parce que ça la basi mususu je vais te dire aujourd'hui on a eu kama sola basi na sana bango comment mena que na zagina pichu oyi ke na okina ngelote apesa ninga bambongo maintenant kina ngai loko te ngai lingala ngai ridi anene loko te mais soka ye donc komeka kutu te so ba masolo na tuna yo kanguna bia basi ba musique so biso pe to kuma olandela biso ko te koza lo mona mwasi entretien assez bien te mais ko kuma olandelele non moni ton asinga que un peu no pesa ngai bongo na santé vrai te tout le monde faut luka ba mère wana balandela ka to ba biso kutu to yaka to sola na bino mais bino za raso yo boyoke lorote boyo sa biso te bokina obeta mama na so libanda ke
Pichu, zéro libungutulu. Mais ouais, oui, mais que va finir sauter. Va finir sauter que va ça là le quoi. Oui, oui, c'est mobile que zéro libungutulu. Mais ça, oui, mais que le lot, banda ba maman na yo bi que ba maman na baza ba ça, ba fi pe ba koma. Soit ligne mobile na yepi. Lingi yepi que sentir. Moi on boy belé, très belé. Solo là, tant yo pozo ba bongo ke mi bali pe bazara ta mususu mona lingi ka wana zo ko entretenir ye wana. Bon ça peut belé. Tout comme basi peut passer belé. O ba ça la biloko. Mais la répondait que la 5 là nous, na éviter ça comprendre déjà. Na comprendre. Yo mon famille ba poser en place. Na comprendre. Ton mon toi la biso famille ba en place. En place ni voilà. Place ça nous a vraiment la raison. Mais et le monde na répondre par rapport ya nini ya 5 wana yo lobi wana. Omoni oko linga peta musobi ote wana mususu wana o parmi ba mususu bata kitoko aza bien te za boye oko pe ko entretenir yende ko entretenir 5e on a bien te. Na lobi boye. C'est loro o na zeko loba awa par rapport moni moi si oyo ya MP wana. Moni soki akutana ba MP wana 3 loba ba oui. Bazasuna mental mabakuma na mental moko boye tala ngana na camarade na ngamo jum sa ibsanga bi na mo lowa neti kope MP wana ngana otika na ngo kopte me na kutani na fi moko tantôt vidé na tuni comment tu as trouvé en fait ça nga pena vérité boye que yebité au fouté ce que mene loko wana tuna ba noko tout so moi c'est émission boye au fouté AVC ozala traumatisé ya niveau moko okoka donc au moins loko neti ba baby c'est leur journée surtout so que ça que bozaki par exemple ba 12h papa maman pourquoi ma 20h et pas si donc ozala omele loko raisonnant na fouté ya umemi bala lelo balinga so futete bande ko bota la biso diaspora comme nene ni mutu noir et bimi mutu rouge nene ni ba wana en fait to sala ngo bongo puka pona bino pour baby sa biso des gens mutu donc et comment maintenant et puis comment comme ba commissionnaire au mona et comment le comme ba commissionnaire nene pour encore doza to doza ngo po eza matière moko boye. Ah, ils ont mis ça. Il y a un garçon il faut bazoir on peut la bâtir on a moins de classe rappeler on peut na carte carton on peut na carte carton on peut na carte carton penza bazo bateka on na ba pharmacie on bateka ba kisi ba nini ba bateka on na ba pharmacie. Il y a deux salons. Nabi garçon anda lobaki. Tenga na to sous le biso. Donc kutana na mobali. Non, éviter. Okutana na mobali a triqué. Eza mandeni. Yo ozana mobali to yebake waza boete. Te non okutana eloko wana te. Non ba triqué là te. Non te okutana mutasa eblo rabo non te. Surtout ka soza profondeur ba triqué. Non okutana. Ba noko ba tala ngasi. En fait nga jusqu'au par ba noko. Ne ba noko ba mo solo. Yeah ndeni niko neti dernièrement to ngina masa na ngamo boye. Donc tanga kombote. To expo na kin. To na masa somo en Afrique du Sud. Na pese mbote Idriss Mouya parce que mutu na ngato bengani yaya wana free bata south ba otala ngasiko vraiment allo yaya nene muna somo wana south wana ya 15 semaines o wana bo wana te wana ba pe ba na mutu rouge na ba mo bo yakuna eza mal parce que ala yore lo kwa se nene yaya bo wana tino ya nona ya nona kin ba nini elo wana nenge za boy ya mutu trikele ba petite ngana tuni na siya bon ni na bi mutu rouge na mina kini kosat to na mutu rouge moko na south wana so meliango obna baloba na publicité ya nani transmutation nguya donc na essaye o komi mabe ya moni biso lelo mibali belé comme ça comme na âge moko alembi tellement on multiplier fort pour satisfaire moi si parce que moi si mobile a triqué parce que ça mibali oza a triqué à niveau ya mabe on a pena ki aye maman moi naturellement kaka bon naturellement au fouté parce que moto a triqué aye pa na yo epsi a fouté o bel c'est moto parce que hôtel a combien à niveau ya tricage à souka yo ce ko yebisi ki a fouté
obomi mututi aye akoye lisusu ekwa na yo te donc na lisolo na yo mabe otuni pourquoi to saba mibali basala bongo c'est parce que bino nde biloba loba na bino masolo na bino neti boye to na Congo lisolo émission oyo beaucoup ma traumatiser mibali mais bi ke ba fille le loba pe soutenir ba tika ba fille le loba nganda ba mama nganda terrasse kermesse esika basi basala manzaka esika o basi bakenda kosala suki batanda maneti kena bandal ne ba côté ya bloc wana na face wana ba fiana tout batanda ma wana ba osala ba plante ne bino bosala ba fille belé le bakoma na bango na vie à discrétion hein les kamuna ya bombi na ye na mutema e olisiko bosala ndeni ona tina ngolo banga na ba jena bino bosala yo bosala boye so bo beta lisolo kaka obike na solo mo ya camarade nanga nana eza nango yo mais au boy on va camarade non mo bimsa que ça yote biso déjà to timbela je crois to aussi lisawana parce que on va pas trop prendre du temps tout ce qu'il appelle les téléspectateurs à biso ou à la biso si vous avez le sujet vous avez à dire, n'hésitez pas de nous contacter. Si vous avez vraiment besoin de continuer ma solo à bouer, beaucoup appellent ma solo, beaucoup bien la pas en direct, tout solo là, tout enregistrer sur l'INPE, battant à combo noté, c'est pas un problème. Donc commentez, partagez, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Congo Essing officiel plus télévision et puis notre émission Congo Li Solo. Donc au bout de chaque semaine tu vas nous solo là parce que ma cambe belé comme na kisa ça. Ma kolonga ba zemi et comme le roi neti. Je crois prochainement to solo. Maman auto papa ou atika moi ne awana kishasa. So moi na nozara dana 25 ans. A oza pas le da deuxième. Na kosi. O kosanzini. Batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Eden invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divers a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divers balingamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divers vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça pour l'histoire de Solango prochainement parce que et comment le quoi tel nana petit mo ba son abi v le petit na ba ba te bele vraiment le langage oui na chemu tuka na mai ko muto e bien moto petit na je sumi daka ana bord to bi ke petit na plan oui que petit na chando vraiment le langage ce que mon petit mo boy 18 ans 19 ans 20 ans a yasko vers yo mbiaka v petit na gina aina chando mais lianzi elongo edea osale oningi nini kita donc lelo ba noko belé ba koma ba minganga ba petit belé ba kenda kutu so ba docteur te yemoko grand expert ya makambo wana je crois on va parler de ça bon mais un peu couper ce sujet parce que ils a ba fait auto ba réalité oyo biso tozo kuta na ana Kinshasa ils appellent ba parrain belé a mona na poto atika mona na kin pona yatin la mbongo mona tanga mona peut sala ba vanti makamami d'ailleurs moi les parents na nenga na mongo papa na tindela ka yango ya bokole la ba petit na oui ba petite na ye que y a danger père na mikili on va parler de ça. Je crois on est presque à la fin, mot de la fin. Na ba tout batalio moi quelques salutations bato batali biso netingana na bato belé. Yo pena Francine wana obomba Francine wana obomba wana. Oza problème na Francine. Oza la problème na Francine. Kasi ya kotanga it. Non sani. Ezaka ko boso net tu peux faut tam so ko bala di bosani.
Mais pas la yoté. Vraiment, merci. Nabi sont vraiment besoin qu'il va encore à Nabiso. Vraiment, merci, belé. Pourquoi pas un grand merci à Hercule, envoie tout une locomotive depuis London City. Abi, on va voir tité quoi. La diva pena na voix tité. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Dadie Mondo Kolo Yoji. Monté ma Karine, maman, ma grande sœur chérie depuis Bella. Pourquoi pas à Fisto Mani, sa grand garçon. Donc, bon retour au pays, Yaya. Je dis un grand merci à Pitchen Moukoulaya, à moi, Moukina Bangenginaye. Donc, Bino Nyon, surtout, vraiment beau s'abonner, commentaire na Bino. Critique na bino et ça la rabiso vraiment du toro makas mais ko finga ndete le ballon ta aidor ya le baraso yo fingi ye pa ye a fingi donc on les a vraiment on les a ndenge ya le bara donc ko finga te ta la ko finga ça la du toro vraiment makas c'était vraiment mais biso sans bino mo boulou makas bino faut boza la razala belé et ça la rabiso du toro makas tant bozo aimer bozo commenter bozo liker bozo ko s'abonner. Vraiment, et ça la rabiso bien ma casse. Donc, vraiment, merci Nabidonio surtout. Nabandéo la biso ya basi, pour me camper ko yebe la kama Cameroun. Je me balipe, je peux me balibo changer na ka Nabino. So ebi ko lingi no mutute ko yaka ateka po o yaka GP a prosimi zero ok. So ka balobi no oui, aussi min zera ok. Bien belle muso boza peta muso ozana lo côté moi ça supporter yo à supporter yo et puis au commis yo tant on zumbo que o lingi mutu mususu tant on monde ko ana lo côté so bo lingi na mutu ko promettre lo monter. Merci. Je crois moi si je dirais quelque chose parce que lobby déjà le roi netongo connaît biso. Bah à toté les matos révoltés, tout changer de stratégie, GP wana so ils arrivent pas na yo longo lango. Je crois dans le bon prochainement. Mais ma fille, s'il vous plaît, surtout na kin awa. Ma fille au monde comment on a M-Pesa, on a Orange Money, on a Africell Money, on a Babilo, on a tout. Pour ça, noko habiter dans la RTT, on a déjà. Beaucoup de makambo on a tout, s'il vous plaît. Ça là on a sim moko, c'est très important. Vous a Orange Money. La bande coupé bota la biso na mikili. Boibarandeni Borosalela. Vous en avez bonne manière. Ya Rosalela. Je crois un peu en photo longue là. Banoko. Merci à tout le monde. Merci à Cédric de Tokyo. Le dollar bivore. Merci à celui qu'on appelle Maman Doris. Et donc vraiment je dis. On continue. On a des mots à liboso. J'ai expliqué. Vraiment. Indousa. Non, maman mais maman a biso nyonso to. Neni ozo ko pesika yo monga. Kasi omoni siko. Ola la psayo ke. Ola ngala katu wana za mama. Longo liote. Yo na siko. Tanga peka na kata. Ngasko ya lo nga ya. Oyo omaka yo na tigela kiyo. Ngata mo ami ba. Obora mabanga, obwa ki bata balon. Neni obora muta Londres. Ngana sengi ko tsanga pe na famille mama. Ngala mo ani. Ngala osenga kutu te. Ozada la kata libota. Sikoyo ozobosa na maman na biso maman Doris Fimpa mère moko bien mère moko boto ton fils Jean-Sil Wonda te salue affectueusement et puis na yemo tes filles tout ça biso en général yo bandaki ata maman ta la biso ebiki yo bandaki yo mateke ngaza ko tala yo po yo ka GP. La GP wana. Merci à tout le monde. Je crois Londres, Talagibiso, États-Unis. Bravo, je te salue, le perspicace. Sans oublier Angana Belé, Napoto. GM Image. Je te salue depuis Grenoble, Bams Champagne, le gros bébé de la République. Ils sont à Bossanier. C'est que ça m'a ramassé. Le président Adonis Ngambani. Otema Judi Kitima. Vraiment. Sernanga Kitima, je te salue depuis les États-Unis. Kalamingité, Nakin. Batusko Barumo Ya. Est-ce que tu as mis Nasuka, Didier Max, depuis Londres. On a vu Nanga. Tout ça qui n'est pas Nabakin. Sora Yé. Peut-être aussi la PGP. On est à la fin de cette émission. Au revoir. Et puis, bonne journée, bonne soirée à tous. À la prochainement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de nous contacter à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Pichou Mansia, manifeste-toi.